IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Kabola message et un message où nous avons reçu Nakati Yama Bondeli. Quel était notre message? Bien aimé, Nakati Yako Bondela, Nzambe azoye banako talisa biso iloko oyo il faut interpeller bana na Nzambe nyoso pe epoucher biso ya ko prier pour na koyeba ko contrecarrer projet pe plan oyo munguna asili kolika na ko bongisa. Bien aimé, tant toujours sambela et nazomona na vision bazo memangai na salle, mais à notre grande surprise salle yango ezalaki salle ya munene, mais tout autour ya salle ezalaki mai. Donc salle ils ont se retrouvé na kati ya mai, mais ils ont monté na salle, mais tout autour nango il y avait beaucoup de l'eau. Mai ezalaki ebele, donc comme si salle basali salle moko na kati ya mai. Mais na salle wana nazomona batu ebele, mais ce n'est pas n'importe qui. Ezalaki batu oyo baza vraiment élevé en dignité. Namoni ba président, namoni batu ebele, et pour ne pas citer les noms, il y avait vraiment des hauts dignitaires de ce monde. Et puis j'ai vu des hommes des affaires puissants bazalaki na kati ya salle wana. Et na kati ya salle wana namoni bango nyonso liboso na bango bazalaki na papier ya rouge na ba stylo tout autour na bango. Et namoni babande ko solola, et tant bazo solola et bango nyonso bazalaki na ba papier na ba stylo, et tant bazo solola moko na moko azui papier azo signer, azui papier azo signer, et puis babandi ko pesa na bambote bango na bango. Et nazotuna Nzambe pourquoi signe oyo bato bavandi, mais réunion eza na place moko ezalaki très hostile de salle, mais salle ngo se résoudre na kati ya mai, mais mai ngo pezalaki monene, et puis bango nyonso batelemi bapesani bambote bazwi basigner bazalaki na bapapier. Donc chaque haut dignitaire bazalaki na bapapier basali signature, et puis batelemi. Nazotuna Nzambe pourquoi Nzambe azobisa ngai bo interpeller bana na Nzambe. Et le monde de ténèbres en ce net moment bazui ba décision moko très sévère, ba décision ngo ezali pona koyeba ko clouer encore davantage bana na Nzambe. Et le Seigneur Sangai, vous avez remarqué que na confinement na ba vague oyaki na Covid, selon le plan du diable ezalaki prévu bazwa ban de samoko très très élevé. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom, shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais partager un petit message pendant ce moment. Nangolu ya Nzambe o asili kosala biso na mokola lelo. Nzambe apambolo papa, Nzambe apambolo mama yo mtujuli baku ya koyeba kolanda biso na ngonga oyo. C'est votre homme de serviteur Enoch Babinga. Oui bien-aimé, yambona banda message na ngai na lingi to tika moment oyo na sia loboko na Nzambe. Saint-Esprit, je te dis merci. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu es notre force. Laisse que ce moment soit favorable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis ce moment. Donne la force, accorde la grâce à quiconque que ce soit sera à mesure d'écouter ces messages. Et que le Seigneur, au fond de la vie, se soumise sur molimo, peut te comprendre. Nini olingi olobela biso na kombo na Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui bien aimé, Nzamba pambola biso yo mutujuli baku ya ko landanga na ngonga oyo. Bible zoloba c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de sa part. Oui bien aimé, et à chaque moment Nzambe a tindaka biso ezalaka 20 et Nzambe a établi basali na ye lokola ba sentinelle. Nzambe a établi basali na ye lokola ba interprélateur.
Donc c'est pour cela à tout moment le Seigneur tangazo pesa biso message pe azo pesa biso autorisation ya koya ko diffuser to hésitera te na koya ko diffuser yango. Oui, bien aimé Nzamba pambola yo nalingi to landa vraiment message na bokebi et les messages auxquels nous donnons cela nous pousse encore à prier, cela nous pousse encore dans la présence de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, nazo kabola message et un message oyo nous avons reçu na kati ya ma bondeli. Quel était notre message? Bien aimé, na kati ya kobondela Nzambe azoyeba na ko talisa biso eloko oyo il faut interpeller bana na Nzambe nyonso pe epoucher biso ya ko prier pour na koyeba ko contrecarrer projet pe plan oyo munguna asili kolika na ko bongisa. Bien aimé, tant toujours sambela et nazomona na vision bazo memangai na salle, mais à notre grande surprise salle yango ezalaki salle ya munene, mais tout autour ya salle ezalaki mai. Donc salle ils ont se retrouvé na kati ya mai, mais ils ont mona na salle, mais tout autour nango il y avait beaucoup de l'eau. Mai ezalaki ebele, donc comme si salle basali salle moko na kati ya mai, mais na salle wana nazomona batu ebele, mais ce n'est pas n'importe qui, ezalaki batu oyo baza vraiment élevé en dignité. Namoni ba président, namoni batu ebele, et pour ne pas citer les noms, il y avait vraiment des hauts dignitaires de ce monde. Et puis j'ai vu des hommes des affaires puissants bazalaki na kati ya salle wana. Et na kati ya salle wana namoni bango nyonso liboso na bango bazalaki na papier ya rouge na ba stylo tout autour na bango. Et namoni babande ko solola, et tant bazo solola et bango nyonso bazalaki na ba papier na ba stylo, et tant bazo solola moko na moko azui papier azo signer, azui papier azo signer, et puis babandi ko pesa na bambote bango na bango. Et nazotuna Nzambe pourquoi signe oyo bato bavandi, mais réunion eza na place moko ezaki très hostile de salle, mais salle ngo se résoudre na kati ya mai, mais mai ngo pezalaki monene, et puis bango nyonso batelemi ba pesani ba mbote bazui ba signer bazalaki na ba papier, donc chaque haut dignitaire bazalaki na ba papier basali signature, et puis batelemi. Nazotuna Nzambe pourquoi Nzambe azobisa ngai bo interpeller bana na Nzambe. Et le monde de ténèbres en ce net moment bazui ba décision moko très sévère, ba décision ngo ezali pona koyeba ko clouer encore davantage bana na Nzambe. Et le Seigneur azobisa ngai, vous avez remarqué que na confinement na ba vague oyaki na Covid, selon le plan du diable ezalaki prévu bazwa bain de sang moko très très élevé. Écoutez-moi très bien, mais rendement ya makila o babande ko luka na oyo bazwaki yango te. Donc cela veut dire bakomaki na barème, batendaki vraiment mission na bango te. Et le Seigneur me disait pourquoi batendaki mission na bango te, c'était vos prières. Et Nzamba zongi singa encore na confinement pendant ce temps-là, tant au Covid yaki makasi, et namoni milinga moko ya pembe, azomona milinga ya pembe ezo matalikolo, et puis batu batomboli maboko. Et Nzamba ebisinga iboye milinga oyo ya pembe ezali ba prière que moi le Seigneur j'avais agréé. Et le Seigneur me disait, vous savez, dans le temps de confinement, batu bazala qui concentré na liloba na Nzambe, batu bazala qui concentré na présence ya Nzambe, batu bazala qui vraiment vu que batu bazala qui na crainte ya ba hostilité oyo bane ko luka ko salama, les gens étaient concentrés. Il y a beaucoup de gens, il y a même des gens au ba se repentaki ba bongola qui même mitema batu belé ba changer qui marche, batu bazala qui plus na concentration. Et il y a des prières que les uns et les autres oh bana na Nzambe tout ça là qui Nzamba agréa qui yango. C'est pour cela le Seigneur
avait fait en sorte que beaucoup de bazala épargné et cette hémorragie Nzambe a rendre nul et sans effet. Et de l'autre côté, il poussait bandeko pousser en sorte que cette maladie et ça la va dégâts belé. Mais Nzambe na mawana ye, Nzambe na ngolu na ye, Nzambe na bolingo na ye a intercalé makambo belé pe a intercalé qui m'a belé, c'était à cause de nos prières. Et le Seigneur me dit ceci, au moni concentration au batu bazala qui na ngona tawana. C'est de même que je veux voir mes enfants bazala concentrer la prière. Les gens étaient concentrés dans la prière, les gens étaient concentrés dans l'adoration. Et le Seigneur me disait, au bango batu bazali na ngwe poussaki batu na présence ya Nzambe. Et vu que ba vague ba nga lokola na yoka ki lo sambu bana ba Nzambe belé ba se relâcher. Et tant que se relâcher et le monde de ténèbres bazoluka stratégie mususu oyo bakosala de façon que quoi empêcher même batu bazala concentrer et quoi empêcher même batu baluka ba se racheter ba qui me pas Nzambe bakosala par tous les moyens baluka ba intercaler batu pour que bana ko atteindre but et ba banda ko imposer ba loi moko et kozala tellement hostile ba loi oyo kozala dire et kozala au vide de tout le monde. Oye koyeba kotia bana na Nzambe ebele na bambara de choix à cause de misala na bango. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont proposées et le Seigneur a empêché. Ba loi ebele o ba proposer qui à cause de nos prières. Dieu nous a fait grâce. To ba kolonga yango. Mais le Seigneur sangai bolamuka, tolamuka. Zambabi tolamuka na masana lo sambo. Tolamuka na concentration. Tolamuka na prière. Le diable n'a pas cessé. Il est en train de monter une stratégie encore nouvelle pour chercher à tout que beaucoup de gens plairaient. Et nous compatissons à bateau balelaki, mais le diable n'était pas content. Vie et loko balukaki et komaki pena bitité, c'était à cause de nos prières. Nzamba yokelaki biso mawa. Et cette concentration là, où est tinda ki bana nzambe ba pousser ba prier. Nous tout relâcher concentration wana. Il y a des uns et les autres pendant les confinements bah comme banga nzamba avec sincérité, mais il y a eu un grand relâchement. Oh nzamba zo ko interpeller biso, tozongela ye, tozongela concentration, tozongela prière. Bien-aimé dans le Seigneur, tout éviter la distraction. Vous savez, le diable même dans les réseaux sociaux et le diable lui-même, il est en train de créer des scandales. J'ai dit très bien. Le diable lui-même est en train de créer des scandales pour emballer beaucoup des enfants de Dieu afin de nous répandre des missions et loko ya mabe koleka. Na ba réseaux sociaux, na ba télé, ba scandale belé. Ils ont une complicité. Il faut tous à vraiment nabokebi et Bible Job sanga na makomi veiller et prier parce que le Seigneur savait la prière est une arme o ekoki kosunga to contrecarrer ko sunga to empêcher misala ya molili ba atteindre objectif na bangote to mona ka muto laddi al ololtindo to ba bomi yo kufi même si moi mais quand tu te lèves de la prière ta musameli avec sincérité, avec vérité, avec foi, tu vas remarquer que même la mort que l'ennemi a Luka qui a bongisa le Seigneur a quoi intervenir. Et c'est de même concentration. Nous avons la concentration. Évitons la distraction. Oyo ko répondre bana Nzambe. La ligne to joie avec ce oyo yambona chité na message nangai. Tout dans l'acte des apôtres chapitre 4 verset 26 à 31. Bible Zoloba, les rois de la terre se sont soulevés et le prince se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en attendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés tremblants, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La Bible nous dit, le prince de cette terre s'est ligué. Hérode et Ponce Pilate
Ce sont des choses, Bible Zoloba, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ils ont makambo si zala yango ezonga kaka. Ba apôtre babandaki côté ya sango malamu na lèvement na kokende ya Yesu et Hérode et Ponce Pilate et les autres qui étaient contre Jésus basalaki ligue basalaki ensemble ezalaki façon ya koyeba na ko empêcher que la bonne nouvelle ne soit pas propagée et basalaki ligue et basalaki réunion moko bandoko sala ba réunion secrète pour na koyeba ko diminuer force l'église et c'est de même chose au makamozo salama le diable fait par tous les moyens ya koyeba na ko diminuer force l'église. Je ne parle pas de l'église locale, mais je parle de l'église et corps de Christ universel en général. Les gens qui confessent Seigneur de Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, to fongola miche et ba mokila molili bazo sangana. Bazo sala ba plan, bazo monter ba stratégie, bazo monter ba loi. O ekozala bientôt officiellement. Et kotia même bana na nzambe belé la bambara de choix. Nyonso wana bazana posa ba atteindre bit, ba kokisa mission na bango, ba sangani. Et tango persécution qui makas, l'église aussi avait compris. Il ba sangana qui na prière. Mais l'église est vraiment séparée. Chacun de son côté, chacun de sa confession. Mutuna plateforme naie, mutuna mutu bazo sangana. Vous savez, tant toujours il y a un ordre dispersé et c'est de là on donnera la force à l'ennemi. Yango moni bazo tia trouble kat na basali ya nzambe na o ya faux na o ya vrai bazo tia trouble. Pour ça la bangoza to kende na chemin moko dispersé pour que bango bazo. Vous savez quand il y a l'unité dans cette époque-là, Bible Zoba église avait l'unité. Ils étaient dans un amour, ils vivaient en commun. Dans l'amour fraternel, ils faisaient les fractions de pain. Donc on ressentit vraiment que l'église bazaki na bolingo moko très très soudé. Et puis bazaki na bomoko. Donc vous savez, ils avaient pendant la union. Donc il y a qui force na bango. Tango kotoyo, ligue ya ba Ponce Pilate, ba telemi église pe telemi na liboke moko na bolingo, na sincérité, na sanctification avec la prière de balonga qui voire même la Bible nous dit ceci, bisika bazala ki elinga ki puis le Seigneur leur a donné l'assurance d'annoncer la bonne nouvelle parce qu'ils étaient unis. Et tango na ngambo mususu bazo sangana bazo voter ba loi, bazo sala partout le moyen ba boma mokili, papo baluka bazo makila, biso koto nous a dispersé, la distraction na kokabwana. Bien aimé dans le Seigneur, tous en amour moro commun. Yango ekosa la force na biso, tu bana ko résister, tu bana ko empêcher que ba fonctionner batu na makasite parce que na nyonso esala makabiti ya Satan ezala nini batu mukiende bazala enlever. Donc Satan ayebi ke nzamba kotika la kolimbisa ka été. C'est pour cela nyonso zo sala mapo ke batu bele ba kwa ba abandonner foi, ba se retrouver na lieu de tourment, ba se retrouver na pasi batu bele bazala enlever te bit na ngona vers que toujours qui na ba virage ya suka. C'est pour cela il fait partout les moyens. Et moi je crois au nom de Jésus-Christ de Nazareth dans l'union dans la prière, Nabomoko, quelle que soit leur loi, quels que soient les projets, Dieu nous donnera la force. Que Dieu vous bénisse. C'était mon message. Fait de ça, ça la plus large diffusion. Partagez, invitez Bande comme Soussou, et pour que Bisognon surtout à la Bomoko, Nakati Losambo, comme l'église primitive avait au centre d'eux, c'était l'amour. Que Dieu vous bénisse. Zamba Pambola Bande Konyo, Subazuli Baku ya Kolanda. Message Oyo, Zamba Pambola, Papa Luanga, Zamba Pambola, Maman GH, Papa Edo, Papa Brice, prompt rétablissement, Papa Nathan Mamba, Papa Dede Miongo, Papa Charlie Bandeko Nyonso, Maman Mariam Kamanda, que Dieu vous bénisse tous. Tout bazouaka passion, yakoye bako fait ça la large diffusion pour que la donne bonne nouvelle Oyo et ba message Oyo ekende partout. Na lingena sambela nzamba pambolo, c'était votre humble serviteur Enoch Babinga, numéro nangeza plus 243 89 50 79 749. Ça c'est mon numéro. Et il y a message monsieur tous à la rana moi. Certaines choses il faut parler avec sagesse. Donc voilà quoi. Et c'est plus 243 89 50 79 743. Que le Seigneur vous bénisse. La prière
Tu as aussi besoin d'assistance de la prière, conseil. Vous avez un conseil à couper Sabiso, n'hésitez pas à nous appeler. Et tu as aussi besoin d'une orientation et la prière, n'hésitez pas. Et nous sommes à la disposition de tout le monde. Que Dieu vous bénisse. La ligne de prière, je crois à la puissance de la prière. Bible Zoloba, toute arme forgée contre vous sera annulée sans effet. Tout élan qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Nous avons déclaré na kombo na Yeshu. Nous avons péché force, comme tu as donné à l'église primitive la force d'annoncer la bonne nouvelle avec assurance. Tu les as remplis de la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, remplis-nous encore davantage. Ton dit Sabisopé, que nous puissions faire face. Seigneur, nous avons déclaré na maman moko, papa moko, pazolandanga, peut-être il est malade. Il y a un problème où il est maël. Moi, je crois au nom de Jésus, le Dieu de paix, le Dieu de faveur, que ta puissance a sans limite. Osana makokia kokende ko simba ko toucher pour que muto azolanda biso abika bilembo nzambe. Na prier na kombo na Jésus Christ de Nazareth, que ta main de Dieu et le kabisika ba problème eza et même ma solution bisika maladie eza et même ma guérison au nom de Jésus Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.